Njala. Kasi on a vu ça te maman na aiza sous na bono bano likamumbala moko comprendre. Musala una sala ka kumema babilo kwa na mutu e mutu ermo souvent. Bina zaina mbongo. Abagu na zaina be mbongo fu mama zwango. Mais sikoyo bokilo na yo alalite butu mobimba. Panzi te mutu te. Tina yo to chema yuana nde ameki ko se moi muke ndi ameki olala moi muke donc ndaza wana azobela Nzambe na ngai. Ezampasi ngamona na ngai na batasi oyo naza nango na kozanga mbongo biso oyebi te mikolo ngai na jo tungisa yo te mpo naza wana prince ngelezo ajo kipaka ngai mwa moke kasi yo komi boyo moni te mikolo mingere kimpe na yete na tindika dozo te yo mpo vandi na yo moko tuza mwenga mama ikala mubinga boni njota kolala ndeni na ndeni mama nalali très bien na mobali nanga tolongi na tongo na bima na tosaba course mikindi ndi nazungi nanga yo utunde ko sa course yo na tosala provision ya ndako okatisi kuna na kuku nakuti na kuku ndi na baluki na nki mongongo nini hôpital ngo ya nini hôpital ni na bandizemi hôpital oyo babete ayenga yo tikate ozo ko bale mpona nini mama ngai na yawa tozana njala moni ngai yawa na se mikomi nene ale tena ke hôpital balobi na ngai mama yo za mokolo il faut kanga nzala te moyo kanga kanjala mingi za te ebongite moke olei pe na yawa na bite ya luke ngai na moyo loko mpo nakende kuramba kuna ka dojo nzuto pe mamu te ajo yebisa ngai te oyo beli mama oza mad mpona nini ngana maladi te ngai mama na yo mama en fait ngana na ngabi nazana ngana ba comportement bien te mais kokosa mama bokilo aza mama ya mobali nanga en tout cas za ndenge nanga te ngana uti ko bongisa ndi ba manzaka nanga mena 8 ans te moyena sate na sala lobi ndi na sumbi provision enga yebsenga ke bosenga ke mbonga na yebsenga ngabi o enga e bongo cardozo musala na ye nini lelo bana basi ndi ba telema na mabota na bango po basunga ba mama na bango yuso komi na ba engagement na mususu yanga na famille nanga cardozo pe aluka mobali ne o abandose les dépenses po sunga pe mama ndeni charge nyoso tu ya mama il faut kitaka pa na yo ndena zoki mbongo nyoso tu yenga sala kino tu sama kamna nga mama na yo moto yebisi oui ngam na yebisi mobali na mama oui c'est la loi de la nature moi si faut sunga mama na ye e yenga ninga za bwa komi na famille mususu nga faut dire la vérité za mbongo te mama na ngai yoko na no bongo yoko pelisa miso bongo lo kwa mpusi mpona nini yoko lo bana ngai bongo mpona nini obina mama di oh mama cardozo za mwasi bongo sika saka jojo moto na moto azana ndenge na ndenge ajwaka yo soko ojwaka na ayo kambo nini ojo kibisaka ngai mbango ngai na ko banga ye ngai na ko banga eza makambo ya banga te eza ni makambo yo jo lo baka na ngai mama bima mama bino bokeni kasi bima mama bino boni boye ko bomo ngalo ko esclave na bino boni boye ko yenga na ndako na mama na opema te eza lelo soki ye cardozo te ye mama en tout cas na pesi copine na nga raison bela dinganga la patrona moninga malamu ya mimi kabonga etenga bi mimi keba na bamongo keba na bokilo mongo oyo zwi charge nyonso ekitela enga soko mekika kobeta depo kena mama na bino bela ya wana ko biko saka nini yo ngoko nje na ndako na mama boye enga za mo bali yo ngoko nje mimi kama blom so ba defa mama ko yo ngoko nje enga bacha penda ba plaisir yo bino pesa nga plaisir asa ya plaisir te mpana nini yo ndi maki ko vana ye mpo jo ka plaisir te mama mama bi misolo fekte mo esa o ta tu la bi misa mama boni e beno mama nyango boya nini mimi déplacer na lokasi mama yaka ira biso déplacer yaka ngai na tema yaka tu solo ngai na yo ngai na tema enge pano et pano non mimi yaka tu solo yaka na yaka yaka ko yaka no bingo te mimi yaka pardon mama aza mama oui je le sais bien qu'il y a maman mama nanga oui mama boteninga mobali yenga tika yayi bakanda yebi ayeba ndeti nini ayebi ko yebi makambo yebi yokoloba su mama zalika yokota na yo kindo la tika nga na gérer mama na bino na gérer kota s'il te plaît mama yo na yo kelanga kota mama ayoki aza mutu na gangeli makasi moyena gangeli na ebele na misu na yo ezate opesa mama tika onela
na kangeli ya kuti kuna aobi masute na ibelo na sala yo kende lobi so na sali na mwira ndako te na oleke pa na bino kuna na tikeli eloko o comprendre mais na yekuna kambote lokwa ya lobite bana basi ba mama babikaka na bana basi na bana mibali te ya jobi kampona yo mobali na ye bongi te yo sunga ye kasi biso te ngai kado zo mota kuki ko sunga ngai kambote merci naza mokolo boni tika ngai nano naza mokolo ko banda te ndenge otemaki wana ngai na yo kite za na Yesu Compassi. Usa mon que é uma conversa do país. Então como a baixa na piso. O copo é tão normal. Na benga ko ga ya na nga vesipe po na go ka na misa ko benga batuka ba ya. O copo é dele na dinda bien. Bisa bale que todo da ba pesa pso ko ndike. Ni usa boza le. Kado benga ngali ya. Aida. To misa ko benga ga ba ya na mboka. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Bébé. Boni. Système à Londres. Calme, Aza. Ça. Aza. Oui, belle. Na, Mais fort. na, Mais dia biloko na makasi. Wa bien, vous allez bien. Mais ma bé fort. C'est tout complet. Ok, c'est là. Combo nan. Gougan. Ah, Gougan. Faut baxer, Gougan. Oui, baby. Pierre fort. Ok. Il faut la umbele. Combo nani. Oh, wingi lobela. Jason. Bosa na kombo na mafambo. Na bosa nanga so le kananga. Aza kati dozo aza. Ah. C'est bon. Match est bien. Deuxième. Bon appétit. Merci. Restaurant za kana kati. Oui, dans un restaurant. Kono benga bina bona. Dans un restaurant na kati ndako wana. Mais na mona isika bolamba te. Il a que c'est lamba mal. Mais c'est na ka basani ya po bolia. Mais na za awa. Mais nazo mona biloko ngo te le deuxième jour na ngai. Oui, kasi yango lona. Mais nazo maka batu bazoya ko sopesa ba ka bona te. Yango wana. Msala ubaki ona ba na peso. Yango wana. Msa restaurant. Oui, msala Et na restaurant. lamba rappé bien vraiment. Yilo kwa ndio zo mona bolamba. Na kisangani na lamba vraiment donc omoni limbondo toliaka siko ya liboke na za vraiment so na tuti pondu na ngelembi makasi te na tie bicarbonate na ziongo na tie na kasa na tie ba nini ba pose mama bazakati mama ndeka toza ndeko bi restaurant tika. Ok. Ya ida okomwa ndena ko sopesa na liboke ya limbondo. Merci. Na bonde la kinzambe na bitinde la nga bato misala. Moi si fo misala ezalaka. Bon, restaurant eza na kati awa. Eza restaurant ya kobulisa. Donc ça veut dire rodage. On est en train de roder. Donc pour nous tenir. Oui. Tout ça mituka na biso na nzoto e bango te. Mituka etambola toza na nzoto ndenge. Vous avez volé nous que voler à droite bien gauche non sont battus. Ngala maintenant na soma mutuka te. Fuka ba biso poyeba. Soma mutuka. Ngaba twakasa kwa za kiseng na bino na sasa pa mamutu. Pa makamga salaka ba kiseng ba sala nguti. Zomona. Do sante kuna nga mwasi. Ozana njota giu. Nyengi sa awa biso atu za ba Chelsea. Donc biso atu sa ya kindumba. Kipamimba itomo na bano banke me bakoteli Cardozo bakoti kula papa abulu bakoteli Cardozo kuna donc so lingo tikala nanga mwenga zo bina zo ka 10% nga 10% donc so lingo vanda ndako to futa ngo kana mbongo ya restaurant no restaurant nanga ngo so lingo vanda nanga kono sa on a compris restaurant na te kanzoto voilà. Na kisangani kutu mibale bele balukinga na boyi vraiment nga na ye ana kishasa eza grâce ponga na te kanzoto nge simba te soki oyebisenga musala oyo te kanzoto na sala problème musala musulu kelanga na kombola na ngata ana ndako vraiment ozofuta nga ke na sala ngona kokaki oyi jani
porte Ai, wezani. makolo Okay. Ke libanda. ana kombo nango libanda Komula bakuna porte libanda. Soza po so salate. Nakisanga no salakite. Apo salate. Donc ça makolo no osibi porte ali. Keno mama. Ngana kanga mutela bondela. donc nde naliaki 2 jours awa ifonga mpe madozo Voilà. Un restaurant banina ba osalela. So moni simbite zawenda. Luna, nayebi te soki ozopesana conseil. Mais kana kotesa na camarade na so copine na yo. A comprendre que papa lingi te. Nga na osala nini? Mukonyaza na mwana muke mibali pe ba génération na bino baza ebele. Luna, luka kote papa saboyi na ye. Atalisa pe makanisi sika mususu luka pe mobali mususu. Olika fanda ka souci mukolo mobali na pe so totali pe bien Luna. Asa pe mukolo. Luna, vous avez un bon ami qui est camarade na yo aluka mobali ya génération na ye. Pour nga nazali comme ça na ko salate. Papa boya na motema moko. Si ko koka na chambre ko boya ko lia ndeni. Mukanya za trop têtu. Elle est vraiment têtu. Parce que makambo kama na chambre wana moi j'avais parlé de ça. Naebisi ki nombi tika biloko wana so papa boy aboy et naebisi nombi vous savez moment ici kitoko. C'est vrai que même quand on marche, au moins on pense que mibali penza balingaka et même les jeunes garçons on a balanda landa mais il ngana ba. Elle n'a pas monté elle bika kalinga mobali na yewana au boya été au kokana été parce qu'elle est vraiment amoureuse. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je ne sais plus parce que na sola qui n'est l'autre fois même tous avec qui a papa kutaya ko kutaya sika makasi. Mais après elle me dit elle a commencé à le quoi si quand on a kofinga yo bwena kwa dina tika kinama. Mais ça ne m'empêche pas de parler de me voir avec elle. C'est ma copine. Et moi je veux vraiment qu'elle soit heureuse. Je le veux vraiment. Nga na munye lo musuma na ko salate. Papa boy na boy na bebisa pe libala na ko na. C'est ça aussi. Donc c'est pétant vu qu'Ami Conti ça qui déjà elle ne s'attendait pas à ce que comme un bon Azaki vraiment na kati donc tout puis ça étant tout aider kana ba conseil anti kana bino bozane ndeka moi bolembisa moi mokie poza déjà jeune na za bolembisa na za na zo bondele mikonyo surtout mais papa mo pia ki pa rappel sous ça le bien boy alors qui pa ka sous mais yimo ko kama makana chambre ko liate ko lela Pour papa, on continue. Attends, mon dingue, on lit la bongo donc. Papa est allé, t'es pas hier, lui, qu'à sa bosse, on a mis bouma. Elle n'est pas ça vraiment difficile. Elle est très dure de caractère. Comment je vais parler avec elle? Non, les maïs, t'as un donc si pour que tu aies pression, non, tu as une donc elle est petite nali. Banda l'oublialité, la grande chambre. Ate balinga penza kone balinga mabibo ite oyo okufa mobali okuta itikali nzo biloko ngo wana omemela ina lo nana asokola pe bien nzambe yo nana. Merci mon frère. Oyebi na yo comprendre que nous avons na meilleure amie nanga Nathalie na forcé na saleli o nyos na go sala ba force tout moral na saleli yango na influencer na mbongo na saleli yango na ebité na loba maloba nini pour mukanya comprendre que ngana lingaka ye et na yo tala eza perte de temps na forcer lo mo elingi na ngati. Alors je te donne raison mon frère natiki. Alors mon frère maintenant na meka un peu ko vendre sa mutu kimia na luka ko luka mwasi o ya bongi nanga parce que même papa nanga o humilier nga que moi mbala ila pona moi cité et je l'ai fait de trop et puis na comme na suka na sondi mobali lo nana bisayo eza bien pour yo comprendre yo moko mon frère na lingaka yo za minanga na ko linga tena tiko place mo bozo dinda libulu na meka ko sola na mukanya na landela ye alinga côté mon frère oui ya omoninga na yosaki oki tikaye nga moko pe na meko sona camarade na yo sanga kino mon frère wabo rolo kono pe mwasi mususu ovzana na talité abi camarade nanga aza ayo caractère o ya lobi yango etikala ko bombela nga poana so sola na mon frère na bombela ko parce que nazali na posa
ya mukanya na lingake mingi mon frère comprendre nga mais siko na décision na yebisi yo décision ça bien siko na biso bo na découvrir place mo bariki pour longola souci ya mukanya mon frère na nina avance na tête reposer na lundo parce que moi ça vie nanga parce que mon papa na ngai nyonso nga na lobana osela nga yo ko imagine que papa comment tina niveau ça que non yaka na muka mwana ngo oazo déranger ana ndako mais tellement na lingati papa mona nga pe yuma na lobaki hotel ko déranger nga tina ndo déranger moi mais c'est sila nango ngai na découvrir place mo bariki olongo la souci wana nde na yebiso donc mon frère je te dis maintenant je suis dispo partout au proposement to kende na longo de asima kanisnae on y va à soir ouais je suis dispo mularai donc non mon alukao donc guerrier le papa nanga sans stress donc na suna stress te pe non na la na ebisaka yo ya fuzala pour vivre bon ça anan tout le place mo to vanda na se détendre après na soir to coach wana mtunanga yebi nani oko vanda tanti na kuluba mafa vanda tanti Mimi Mimi ça va tu peux m'asseoir oui pas de souci merci au fait n'avait vraiment fait une finga oui mais Saint-Esprit de Dieu a convaincu nga tant que toi ba na zombie mais que na na boule sac Mimi aussi le côté ose lokote na bunya bwe fulu mobali ozofinga ozomaltraite belle famille na yo Mimi danda mabete sonde titobimisio awa tocho libanda na notala asate Mimi osaki ndungo bimala bato n'importe qui nga bimana ba roulage na bimana bata maboma oui bon eza yango tutoriel elo nga penenga na fingo teme dozo mtatinga apinanga aita songa na fingli ya robani semeki nga zwa za kwet ni no moye mtindi ezaki ok voilà ezaki bon dozo konfeke nga pesi nga so ba demi fois pinanga kendo ko fingli nga semeki nga nanda oui ça bon Mimi oui bébé omoni musala ozosala toaka même compagnie ele ozozanga biso ngai nayo ezaka basalaire nde tozofutama nde moti opesi eyo valeur mais tosamusa moko ozomona koma mobali oyo azovaa nao na ndako moko boye oke komanke respect na belle famille so biso ba belle famille toboyo nani obalo allo alors olobi kombono nani aïe fie plus aka $. Aka $, je préfère Aka $. En tout cas, merci quand même. J'ai courage. Ya koloba na comprendre que ça na ngoyo te. Batindinga penza na za voye di diable. Loko malambo sala boy. Oui. Yam to tininga. Makasa no finga minke. Na za makasa osala mbongo nde bafuti ya bakopenga. Na kompi. Webi que ça mo kitoko. Merci. Na ozang singa maluba oluba natali etano ozali j'ai aussi une copine aza mwana ne aza lokwa yo naza ndeni te wana ko debotiti te ko simba po wana te santi mwana te ngasa sisa bama mtu me na kare na oliao ote mate makasi fille épice au monde olobi ke yana biso o maltraiter ba belle famille oza mwasi lokwanga to ke na ma première to soana biso te makamisi koma na modération to sala ngo bien to soana to finga na mena ndenga modération oza mwasi famille pe bataila ko est-ce que yoso ozu mobali olinga mobala sala mingi famille ya buya yeto ya eza ndenge moko ngana zu eyenga je préfère yenga salisaka nga yo pota mwasi lokwanga osemiaka oza pe na mamel mibale ndeti yanga otekisaka po to même compagnie mutu na mutu avalorize yango yo
okosunga mama abino te Vraiment. eza neti nga mbongo eyenga eza lokwa mbongo ya nga mimi nalesa famille na nga mama garde bandi na nga mpe na garde bandi so oza zozofi ya lokolo kilo kolatisa ngo yano eyenga te oza pour nani Funga. pour yo merci Mimi ti oloba zozo mosa likolo kilo tu t'adresses à moi soki Aïda akoki kolobelo te siki na omata niveau oluka bato mosusu mais mama omoni nga na likolo kilo te nalinga nde te kobulisa osali ngo tro yebisa nga ti wa dégoûtant alobaka wa dégoûtant avandaka noko atikaka avanda oyebi niveau na sokola ngo ozoki tante sudakata ozoki tante mama otiede osala ngo na otiede baningi basalaka na mai ya malili yo otiede elesi no vekisala nayebisi yo ozomonela wana ya na nga makila na nga mais luka mpe mobali na yo te luka mpe mobali nomonela kokenda mpe basemiki mama mama soki ozalaki une bonne personne tonga toya boye te soki toloba c'est parce que yo ozwi mwana bato oemprisonne ye après famille na ye bandi kofinga kodénigre abi aya kote na ye aya kote na ye moko oyoki soki ozalaki malamu tonga toloba te mais lokola mabe nga mpe dozona otika te eyenga wana lisu moko eza ndako noko oya to bana koloba mninga bongo sisa pren toto swansit ok c'est bon Cardozo Avant de venir ici, il faut m'appeler ou soit t'appeler. Eh, moi appeler. Si. Na yo rendre grand fan na visite, faut m'appeler. Madame, na ndako ya nanga wali boma. Et ben pese ko na mutu. Je vais m'en foutre là ndako nanga na futa ngo chaque fin. Donc grand fan nanga donc grand fan na zara. Donc no yo ke la ye. Yo te si tu oses encore de venir ici. Osani. Si tu oses encore de venir ici. Osani. Ça même m'appeler. Osani. Français ko ti boyoka. Je vais te prouver que je vais oser. Moi, Dozo, je vais oser. Tu es sûr? Je vais oser. Je viendrai ici sans pour autant t'avertir. Je vais essayer de oui, je te jure. Je vais le faire n'importe quoi. Je sais un peu de venir ici. Je le ferai. Tu m'as emmené. On m'a mis mon amour, il y a mon qui est ma copine. Si c'est ta copine. Tu connais son âge? Oh là là. Aïda a 52 ans. Tu connais son âge? Si. Voilà. Donc ne l'appelle pas petite. Mimi, c'est comme une français à ok, c'est bon, j'arrête. Mais ne viens pas ici. Ah, ne mets pas tes sales pattes ici pour me glatter. Toucher Mimi. La façon dont je vais te rosser. Tu es putain de merde de toi. Tu sais pas si viens pas ici. Oh, moi je m'en fous. Oh mon, je m'en fous Dozo. Si moi je suis sale pitié, plutôt tu es qui? La fille de sa mère. Oh, tu es sûr? Oui, la fille de sa mère. Mimi, tu vas bégayer la français, soit na bien. Ok. Dégagez. Tika, français bando bando dégagez, dégagez. Kede kuna. Attention. Osele l'hôtel. Passe ça. Mutu fona si sana e bien zande yenga. Emso yenga o comprendre nini o sana ndakwa. Non mais c'est trop avec vous. Non, pas seulement maman, bon maman aussi. Le roi n'a pas makam na ngabino bolingo boyo kangati eloko te nini te catégorie boy liba na ngana mobali na nga sous prétexte qu'il le plus âgé mais moi la personne concernée la lignée bon mais bino bolingi te na kufa na bela na salani na mona na mutu te laissez-moi tranquille vivons en paix en plus pire na makambo nyonso bomona ke présence na ndako esa bino sondeni je peux même partir. Albima. Je peux même partir. En tout cas, je ne marche. Si tu es prête à partir, tu peux partir. Je ne marche de la chambre. Si ne me cherchez pas. Si tu es prête à partir, oui, papa. Tu peux partir. Ok. Ok. Mukanya. Impoli. Mukanya. Impoli. Va dans la chambre, Kuna. C'est quoi ça? Ah, ok, ouais. Akende. Ah, ok. Le rôle doit respecter Ngate Akende. Akende? Oui, il faut qu'on. Comment vas-tu péter loko et zana nzela ngo kate? On va dans la sienne. Sans qu'on m'y bomi, okende yomoko, okenda ngate, ni ta mère. C'est quoi nani? Lungo sona na mukanya. Hein? Où sont la peine na mukanya solo wana? Mukanya a tindika maloba. Kuna yo pe koto. Ya kan tswa lobi kina komi bomanda bangi singa. Ami bomat. Mutami bomaka loba te. Tozara surpris de moni ami bien biki. Chérie, s'il te plaît, solo na mwana ndenga calme. Soki eza mpona propos ya mobali wana na otikala kopermettre témoin na nga abala mobali wana na opermettre yango jamais
En combien de temps jamais? Nayebi na sa nini mokanya aliaka susu te mokanya akomika bakolelalela ozo comprendre ata te hein, papa hein? Bonjour. 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 Aka dollar azate. Ah, Aka dollar. toi na ya ida kaka. Babengaki aka dollar. Ah, aka dollar. Ah, tellement na uti na pongi. Aka dollar. Oh, c'est bon, nazo. Tata boka shawana boy. Kapote bien. Boni. Bien. Honest. Maso na beno meme apa na yo po yo mwasa yo kolaka yo po alongola ba stit calme. Mama kizeni. Olobi nini tonton? Olobi nini? Malembe, mila soyi. Mamela so indeni mama. Yetu yoka ne bia bisina kama manga place oya yaka ba vrai chéri bazala kutu mutu moka ya mbia ya munene. Yo moteri yo mtu shaki na klima nenge jabwe olati bo manga soki ni okangi koltiawa na kingo ngope malonga te alo ya obenga kizeni. Attention à monsieur. Attention, soko yebi mutu te. Talanga yawa. Soko yebi mutu te. Ko fungola mbanga na olobate. Entreprise yebi mkono swezana. Kende kasi. Ozomona pena ndo zabu ozadi je ko pola. Tala mama, c'est respecté. Sakana ngate monsieur. Mais limbi Yuna ngapo milinga. Sia. Boyo ka buka ba kol tiawa. Oza kwa manini ya o evimba abatwani. O evimba abatwani. Gwatre. Oza kwa magwatre. Kapote me. Odi. Ninga to basaminene lo mo la senga na butu joana. Yaona ye na ye. Ko mkonza masolo a ye. Tika fier mon frère. Il faut expliquer nga bien ka soko bina uyena nga pona ye. Na eliete. Ata sopu nanga pena ko zote. Kando selibo mba mo taxi mati. Opisa nga boy. So boy, okay. Sans problème. Pour un bon problème, mais nga ndi na linde. C'est bon, kota azoya. Bakata. Yanda mtamnini kaka yote. Na toke ndio. Kinje kuliati. Sabira makambe kenda choko sana. Ozomona te oza mwana moke makasi. Comment mne na age na koyi kobota pe ye. Bobota na kasi. Baka musala ngona osana baninga batata lokola nga ça va mais ya mwana moke bona. Génération ya kaka ba génération na biso ba jeune. Wande na kokate ke idukela na ba nani. Bima kasi. Ba chakala. Chakala. Lokola bana opesa exemple batato na mona bona te. Lokola bashaba ozomona si son papa profite. Son papa profite. Ata ba kofi. Ba papa kofi. Kuzoela nga kasata bango. Bazo yake bazo yaka boyo kwa ba inosa, lokola ba gays. Zoka bango. So moni mwete. Okay. Ngola ba na tika butakala. Mama. Yondo zomona. So moni ko kite kanda zo bima go zolanda bango ke. Lo batie bakata ba. Na umeli. Azoya. Oya. Ato fioto lo keka. Anke sokola na mkasi. Bakata kando mona mesha semu sala. Aya na nini? Foto na eti banga no simya bilamba. Dala asa unene kota peka kati. Pesa kiki kota po. Nani? Tena kwa jamii bale poza la itufeti. C'est pas normal. Nga ko permettre bariki na babujoba moko boyete. Nakoki ko kunjaje bariki na babujoba te. Si papa bo autoriser ngai ke no, shoko moni bariki na mabe etanke papa etanke koko frappe. Omona bariki ya kuzonga na njela.
bino boza bato ya VIP asali mwana na bino mpe fazala moto ya VIP bariki kokoma kosala ba n'importe quoi te papa mama bayebi mpasi mwana aza te nzoka mwana aza esika moko oyo soko nayebisi bino awa c'est pas trop mimi c'est très ibola. Et tu cries pourquoi? Mpesi na kama nga sona na kanda omoni bariki wapi nga moko namoni bariki na bopono. Bopono c'est quoi? Tu dois me poser cette question. Bariki à moi en bas, non? Là je quitte. Papa. Avenir Kenda Sango. C'est quoi Bopono? Le lobby? Bopono c'est quoi? Avenir Mingando. Moi na mobali soka arrête ça semblant là-bas quoi? On ça semblant. Venez. Voici quoi Bopono te? Faut na yebi on. Na yebi on. Place ba Chel ba Mingando ba Chel. Qu'est-ce que Bariki va faire là-bas? Bariki là-bas entrer façonner avec les chaînes dans les terrasses. Tapé à flagrant de lit. Papa yanga fia. Okande ntango on vend biso bakolo bari pour ça soit bêtise okande. Et toi tu t'es allé faire quoi là-bas? Maman kende na yo kashoni pona expliquer yo mo kaka. Ah donc yo okenda ke pe makambo na yo ni est-ce que mo na bandengo banda bu mwana. Nga tanga na mwasi na ndako te. Basi nanga oyo nga na mona bakende na zala lège déjà bango. Parce que loke esreki nga malamu te parce que kuna basi shuka 1500 francs. Parce que bariki na qualité ya bino bozalaka awa akene ko mwasi ya 1500 francs. Ndena gangelaki yebisi mbala shuka na mona ko shuka awa ndena na maki eshuka plus $20. Na maki plus $20. Et avec kuna ngam na na ngole plus mke kona kilo na bino. Oui. Allez, dis-moi. Ami dembi kaki déjà. Oh, moi la madame. Eh, dans la cuisine. Dans la cuisine. Demande pourquoi la maison est essuyée alors. Non mais c'est vrai. Il y a ses papas qui travaillent pour moi, qui cuisinent pour moi, mais qui va chercher. C'est un amateur, mais il se débrouille un peu bien. Tikuna eyokana na biso bando yemba na chorale na mbandaka ngai na yembaka na bikolo je m'en fous de ça je m'en fous okoma nga makolo maman okoma nga makolo te okoma nga makolo na be wa Cardozo be Cardozo ay ndi lombete ale na ndi lombete ko ne metebe ala le beni akeli non 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 ya comment on trouble na foi na nga alu ka trouble foi na pourquoi keba na yo mo kena ide ko mo sa na usipola yo na obeta mama na obeta yo mama ozoga makako na kuna yo tonda mwasi no mimi ke tutova tenda kwa tata na to mama na yo ya tata na wana mama na ngai ngana kotli bala tane ti yo kotli bala pa mwasi mwasa sipota kona nyonso yo ka na bachoteni eza ba dossier mtoto yo kana boto kosa bino bongo mais yo ko kela mutu kuna ko ko swatsa masira pourquoi ko chaka suma kolo kuna te chaka tanko yebi sensi ke takone sai ngala mo tata na to mama na yo mama na tata na ngana ya mama na ngai waya yana nga nana droit ko le moi si na pourquoi ala pour nini tuko na wele mtali boma yele mtali boma na wele bobo ndena ngamo na kuta ko yaka sukuna te tiens yo mo na kaja libala yo no bala na mwana mukie makasi nana 13 demi na bala te oki na bala te bona kwa singa famille ebene na kwa mama bala te ale yo pe ngolinga na bala te wali boma bongo yo bali yo ndo bali motema kutu na mosi na petite na yo femme trouve le bonheur on comprend on est bon bon ko trouver femme zane ko longwa ba boti na yo OK ko kota libala tu peux faire c'est la langue littéraire
aleki na bilamba aleki na kitoko aleki na pied yaya kosi talanga bien yaya talanga defo moninga kotalanga na bilamba te longolanga bilamba mona na somo na za offer day mille fia na na peso ngona longoli yango lelo na longoli yango somo ngamba peso ngona longoli yango mon prophète oki yote talanga oyo et puis la biloko longola yango longola biloko tshia longola nga tomo yaya longola alonga bilamba beta yo oyoki bokomi libota nyoka bokomi libota nyoka yende libota nyoka oyo na ndeko nango tya trouble et pas moi si nanga na ndeko nanga na futa moi c'est yo le bagate a kido eloko mo kabola biso te yeye le bagate ke eloko mo te kabola biso lelo mwana moi c'est na uti soki je ne sais pas na commune batanga komote aya kabola ngana yo ay woni ye et s'il te kala papa na sama belé na tshebo na sa mal à l'aise jusqu'à sika ko bengana yo na ndako ko feke oyende libala na biso te okala mingi te tobalana na miso ya l'état na miso ya famille na miso ya nzambe ma na prier bolumbu pour la ka libala ne sama te ma omona ngai beta te mukolo beta Est-ce qu'on a beaucoup de tu cries? Manaso crier tingai. Et tu me parles comme ça? Ah chérie, tu vois l'homme que tu as voulu? Barik, Papa, tu as déjà entendu Gingombe côtoyer les hôtels? Les hôtels, non. Va direct. Va direct. Non, ok? Parce qu'on parle des hôtels. Non, on parle pas des hôtels. Mais mon on parle de femmes qui se trouvent dans la rue. Donc les prostituées. Oui. Non, mon pono, tu allais chercher qui? Donc toi, donc c'est bon pour nous en question, ce n'est pas un hôtel? C'est la rue? Oui, mais on tire ça blanc. Ah, maman. Hey. Moi je vais faire quoi là-bas? Tu allais chercher qui là-bas? Dis-nous. Parle-nous. Maman, papa, il y a un affaire au c'est la maman. On a tika la kokende kuna ta mukolo mongo te. Donc tu es au courant que c'est un affaire. Pourquoi tu as mis Yanga Fier dans ce problème? Hein? Parce qu'il y souvent qu'on peut se lancer par rapport à non, cher monsieur. Toi, tu as des amis. Que tu vas coucher avec des prostituées? Papa, papa, il y a affaire à Papa, il y a affaire qui t'a cité. C'est ça, non? Comment ça sortir avec des prostituées? Papa, il y a affaire à coucher avec rien dit. Papa, on m'a tapé c'est ça, non? Non, ma papa n'a qu'un coup. Mais pourquoi tu as cité le papa Yanga Fier? Parce qu'il t'a poussé la main à Moussa. Mais c'est ce que Monde de Simona. Mais il est Monde de Simona. Tu m'as dit qu'il n'a bien goûté. Monde de Simona. Alors je connais que de telles filles, de telles femmes, babé la kabatou, papa, et on m'a tapé la terre. C'est ça, non? Et toi tu fais ça? Babé là, yo, moi, je vais me fâcher contre toi. Attends, c'est fâché. Monde de Simona. Ah bah tu m'as déçu, hein. Monde de Simona. Tu peux tout faire, mais pas ça. Monde de Simona. Donc je confirme. Barik. So baboyo. Moi, ça lingi au sauté. Et pour trouver mieux, il faut qu'il roule la banane. Les infections. Il faut qu'il roule nini. Hein? Barik. Tu m'as fait la honte, mon fils. Mais tu vas pourrir ton truc. Tu vas le pourrir. Les infections, blénorragie, syphilis. Toutes ces maladies sexuellement transmissibles. Hein, Barik? Toi, tu vas côtoyer ces genres de femmes qui je t'interdis. Qui sont parle plus de la femme, ok? C'est pas la femme, ça se respecte. S'il a voulu ainsi. Mais celles qui sont à mon polo ne se respectent pas. Ce sont des niarvastes. Ça veut dire quoi ça? Papa Yanga Fier. Oui, je vais confirmer ça, ok? Yanga Fier, debout ici devant moi. Non, mais je n'aime pas ce jugement. Hein. Yanga Fier. Il a déjà confirmé. Il a confirmé. Il a confirmé qu'il y a affaire là. On y est. Tu l'as vu moi. Tu nie. Toi, au Canada qui est où? Avec ça l'équipe na biso les rois de Tchèque. Donc tu fais comme les rois de Tchèque. Papa Yanga Fier. Olom ça. On dit que papa Guy de Bokolaye, de Mozala depuis amitié. Ça, tu commences à pousser les pions très loin. Na boyaki na bengana qui na boy. Et yoko bengani na mon pendant et tu l'as mené dans un hôtel, on paye $20, c'est ça? Avance. Eh, toi, comment s'appelle l'hôtel tu payes $20? C'est pas l'hôtel. Avance. Hein? Yoko Sarananga. Ah, c'est. Eh? D'accord. Comment ça va passer pour Marie? Nasaloni. Nasaloni Ngai. Hein? Sorti. Nasaloni. Lève-toi. Pourquoi je dois mériter ça? Lève-toi. Hein? Comment tu peux être un homme? Ah. Pourquoi tu côtoies des niarvastes? Hein? Guy, c'est-à-dire quoi ça?
C'est pas possible. Obebiselinga mwana ozo okosa ebele. Papa mabe. Papa mabe. Obebiselinga mwana. Quitte là. Moi mabe. Seigneur. Oh, mateya nini oyo? Oh, punition nini Zambi? Punition nini? J'ai voulu d'un enfant, Gaï. J'ai voulu d'un enfant, Seigneur. J'ai tout fait. Dans sa ligne, on s'en a comme ça, là, Seigneur. tosalaka nde tosalaka ye lokwa toza baprepre otikali awa ebaka kena papa bamasi ngana okena ye ngana aza na ye ngana okena ye motu aza na toyokanaki ndeni toyokana ye ndeni nga mpe nayaki mpo na ye bamuna moto ana chance nde ye aza na chance ya makasi banda na bimea na ye ya mbongo na mbongo sikoyo otikeli nga na ye bongo asani kostefi yona tokani bieke ngana oyenda okina mama o ngana aza na ye nga na ye namoni deke namoneleli bapense na ngai tombeka na ye ya soko tobebana so bani bilo abo tobebana nga kolo staff po asala choix Quel problème t'es pas katabo ça de bon bokota. Biso mbale. Mais ça problème t'es. Tiens, nga moko biso mena ndeni. Ona staff ye wana ça. Problème t'es ya. Bokota. OK naye. Bokota zoya. Nazoya bongo siko tokoza biso mibale. Eza des films. Ça on déjà to kito ça lo te to beta meri. Bokota zoya. Yo ke wawa, yo mtabi chambo. Aja mtabi chambo. Non maman. Kota ko. Mwana. Pardon. Mwana. Tono omela tina miliki na bariki pa miliki panzani koto miliki panzani usirande koti ke panzani déjà olokota ki omeleti ya bouillon obike na remarqué boy ba mwana nge koza te elongo da kandi comme mona ba nausée comme si nana zemi ok na sali te moi vraiment mama